ezalaki mpona yango bato mpe bazalaki kotuna olongwe na bachaine boye olongwe boye na bande nango olinga te kobimisa yango mais eyenga nde ayaki kobimisa yango naza motema mabe makasi naza motema mabe kosala deja motu bongo pandi mpese mbasu tout le de makolo eza deja koboma ye eza lokola koboma te mais eza deja koboma ye en fait oyambi mama Olive te oyambi nga tobeta masolo na biso bimisa mama na makambo mpo motu nyonso ekomaka naleki émission mama Olive nasali boye mama Olive mama aza camarade na biso te quand même lelo bato na poto bayebi ke bebi aza impoli bebi azaka boye bebi ndumba bebi boye mais na bebi te la donja quoi la donja azaka boye la donja boye mais bible elobi tika mokili na bato bakanisa kasi bakuto nango te ni nayeba te ke mama azolinga kombo te mpo ani or mabe ezalaki deja talaka mama miso ya aigle emonaka mosika mama lobi komwana bebi wana okanisa koza bebe oza mokolo deja oza bebe te ndesko bebi wana bozozongisa bebe oza bebe te oza mokolo bebi ngolaso na jwa na ya lava nazala na besoin na jwe na ya lisusu mais bazongisaka biso su te ka filme moko wana na jwa na ya lava na jwa yango bien mpo ya lava akota na je na nga mpe nakota na je na ye bamosusu na ndako baotanga bata zobo ta zobo azongela kishasa kosani okemba peti nakemba nanga etali bino te oui na prometa mama ke na osali mabe te mpo mama azwanga na ndako mama Olive Lembe Kabila 1 million 10 millions 500 millions de respect 100 millions de respect. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Voilà. Exemple télévision, exemple TV, le devoir m'appelle, je suis Barézi Baza. Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, fidèles amis internautes, les abonnés, le fidèle de Exemple et Télévision, le vrai de Exemple et Télévision, Open Boken Narraté, pour continuer toujours de vous abonner ici massivement. Meilleur vœu à tous et à toutes, grande ma joie, il y a représenté les Bino Kara émission, Oyonga, humble serviteur, Nabino, moi la Moussa, Nabino, esclave, il y a Bino pour la groupe, ça Bino, information, Oyezarapena, il y a source, et puis très bien traité. Grand merci à Deyo à la prise de vue. Grand merci à celui qu'on appelle Yannick Chamba, Papa Bonheur, Motemaya, Clarisse Ganga, Maman Sociale. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à Malik Arafat, quelle bonne manière, Bruno Aruna E19, Thomas Mbouya de London, Willy Claude Jama. Et grand merci à Bruno, à Ya Robi Vemba, Mobile le Kabase Belena Kitoko, Jérizing à la merveille, mon amami, Julio Monamputu, Yegeto Kamazi depuis Montréal, depuis le Canada. Et un grand merci à celui qu'on appelle encore une fois de plus, Bébé Seigneur, Maman Nakenaya, et puis Primaël et Monica Makambo, Maman Brian. Et Jérizing à la merveille, moi, Namami, je te salue. Merci aussi à l'imam Abidi Chiquito Diogo, meilleur vœu à toi. J'ai le grand plaisir de lui avoir sur ce beau plateau. Elle, c'est qui l'actrice comédienne Baby Donja. Beaucoup de temps d'absence, beaucoup de temps à roman insulté sur scène. Tout le monde savent Bamaramoutche Komaki concernant Baby, Babouaki Bambasu, Babouaki Bamaladi, Belé. Mais Dieu a fait grâce, le lot hasard. Toujours parmi le vivant, mais Tourouyo, Kaye, Touroubé, Tapena, ma solo, à long et à large. Et surtout, je vous dis à chaque fois, beau zapété, beau ta l'émission, bandel tissou, quand il peut beau ignorer la publicité. Et ça l'ara bien pour que tous aura moins revenu, on a pour Nako,
y a bino toujours d'informations comme ça la musala kitoko. Dès au fond la biso pour dire bonsoir, bienvenue pour une première fois un exemple de télévision na La Donja. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Santé, ça va? Oui, trop bien. Trop bien, en forme? En forme. Oui. À mon abatu tout balingara yo aux upenda temps au monanité penza baton ibele même sur scène même na marambo ibele boy atape be mission ko be mission lingara te za rapina moi pasi mais tellement za na respect na bango yangwana faut oso na bango o yebsa bango ni o bazol ba kota l'émission. Meilleur vœu à tout le monde au bazolanda biso na ba op balandi biso na nte mais na yebi que so ba wiki kebe baleka ki émission un exemple TV wa lukaba yo kabe balobini nzoto etungisaki maintenant siko ça va to bandi musala comme il faut 2020 bozo mona biso susu na exemple TV to banda ba nouveau film on a beau sepela. Voilà. Baby beaucoup de temps d'absence to qui ba mambo belé comme la kio nga personnellement na soir on pendant un peu moi côté trop intime de fois mbasu maladie belé c'était quoi betela no ba fanatique na yo ba moi les solo ndam nalingi suko exposé vi na nga na TVT pour TV matsaraki tsara moni na belaki maintenant ça va o bayokaki wana yango kana belaki ezaki nini en fait c'était quoi au juste le problème? Bon oui ezaki malade nazaki na pandi babo kela nga pandi tous les deux côtés mbasu tous les deux makolo na PC maintenant ça va. Donc ça là que au disparaître baton embelé au monanate. Oui. Ezaki pona yango bat pe bazaki kotuna olongo na ba chaîne boye olongo na boye na bande nango linga te ko bimisango mais ngande ko bimisango ngande ko bimisango na comme déjà donc kobika ai bimisango et ça l'a bien été la famille parce qu'il quand même pour bande boya na lobango mais tu bimakaka na bingate na lobaki na sola na téléphone bon sola na téléphone pourquoi yebisa ki bango ke oza malade surtout ngaki te ti obika après bazomonyoka ozongeli musala mais vu que déjà mai sopani moyo lokutango ezaki sute yango nasalaki ka bongo otala boye makolo nyonso comme na déjà c'est bon mais deux mbasu ya makolo c'est que mutu na penda ngaka chalo par terre tout le monde a eu suscité si naza motema mabe makasi naza motema mabe kosala déjà motu bongo pandi mpese mbasu tous les deux makolo eza déjà koboma ye eza lokola koboma te mais eza déjà koboma ye parce que makolo nde pinete moteur yango eza kota banini oyo bakote parceque yo osali yango nyonso pene esala te epuis soki wana te opesi na bampese mpo ebebisa nzoto display quoi ebebisa nyonso mais nzambe alakisi bino aka plafond nzambe alakisi bino azaka plafond bebi so tongi tozonga mwa nsima bato ebele mpe bamonaka bebe boye fi moko aya na mwa temps mokie na théâtre aepate directement okuta na mwasi ya ex-président na biso mama Olive wana topesi mbote bachance ebele wana peut-être ezala mpe basource ya bakomba na oplace ekutaka te en fait oyambi mama Olive te oyambi nga tobeta masolo na biso bimisa mama na makambo mpo motu nyonso ekomaka naleki émission mama Olive nasali boye mama Olive mama aza camarade na biso te quand même ya nyonso comprendre question nanga bien tene na tuneli na bifi moko boye aye kaka sika bon na monde yango peut-être bayebi mpe dire oyo osali te nga naye sika te mais na banda théâtre depuis 2007 na les géants d'Afrique aza chef à répétition Payan Dimos soki nakokosa papa Justin Nzengo ako condamné nga Justin Nzengo papa na beau regard ako condamné nga donc wana papa producteur liboso babanda na théâtre wana naza na théâtre YouTube TCDT toleka na RTVS 1 wana baneni 2007 wana oleka kuna donc bato bazaki ko porter plus ba conseil pour nga naza ko lingola taka bla mikuse meblo mo bazar bongo et yazaki wana pour nous orienter alors non bilo mikuse eza na temps o bandola telango mais moko pe faut kozala boye faut kozala donc bazaki wana papa malamu ba coach bazaki ko encadrer biso
po ando bimisa mbongo na ye ya poche ya pasi asalela biso mosala na motema mobimba. En tout cas papa, meilleur vœu à vous na Beauregard, meilleur vœu à vous place bozali bolanda biso. Je parle à 2007, ce que Moutuni nous a même qui openza le lot monde en zonzing, le lot bébé comme a connu, batunyo so ba baby na oilo ko esala que peut-être première dame, ex-première dame de atala qui pe baby, c'est pe na baby. Premièrement, ils ont sala pour na lingarango, na respecter rango, na respecter ba yaya, na pesa bango ba valeur na bango, na tiara bango na ba place na bango. Lelo ba na poto ba yebi ke baby za impoli. Bébé zara boye boye, baby ndumba baby boye, mais na baby te la donja quoi. La donja zara boye, la donja boye. Mais Bible le bitika mukili na batu bakanisa. Kasi bakuto na ngote. Eza bongo donc pourquoi na bima impoli parce que na respecta bango. So na zaki finga bango na ngala bima impoli te. Pour na théâtre so za impoli, oza muto batu banda ko banga ko approcher, aza impoli. Mais so za respect, fardo nyonso ba problème e bando ya na muto na. Eza bongo na théâtre. Politesse, yango esala que ba fardo belé ekwelera. Mais ce que yango nga nyongisa nga te na oka bien po yango de sala ke ba fan balinga nga makasi malgré barrière nanga malgré ba faillite nanga na option nyonso mais baza na po na apporter nga conseil en plus na bango et ça la rappelle en plus na chenga quoi. Les abongo. Quand on le voit sur baby té ou comme la donja pourquoi on la combat baby au batu ba baby. Comme les suba comme mo ba loki en trop ba loki en makasi. Donc ça comme mo aime so mais écoute déjà ça que boyango maman Olive ça que linga ngote. Bano linga comme baby. Ça linga ngote. Aza linga te ba benga baby. Ando benga ka Nathalie ou donja. Ça benga donja te malouane benga malouane. Bakomba zaki obenga nga ni nayiba te ke mama zolinga kombo te po ani or mabeza ki déjà talara mama miso ya aigle mona ka musika mama bi comme na baby wana okanza koza bébé oza mukolo déjà oza bébé te ndesko baby wana bozozongi so bébé oza bébé toza mukolo mama Olive Lembe, maman meilleur vœu à vous toute la famille présidentielle mobimba pesi bino ba meilleur vœu na linga bino vous êtes ici maman Olive Lembe Kabila, maman wani mema, mapendo. La donja, bon, bisounou ce message déjà na komba baby mobi que ça facilité pour battre longo la komba na mina na bon. Ça na bon la donja ba benga na bonga. En facile. Ya comme na la donja TV na che na moi elle wana kana ai ça on loté pour elle na peka Nathalie na suka elle wana peza kaka. Awana pe en wana na kati za na donja pe ba awana ezali. Donc la donja ka kombo les sumo na ndenge ni éclaircir biso kombo wana eza bien tant na bande musana nga tant on a zaki loko te banda ba comprendre que na leki bango na yebi musala ko leka bango et comment obetsa moi baninga musuma bako et pour na tika bango baza à l'aise batikeli bango ba comme ba baby pe ba comme ebele oyebi. Ah oui, bananga na koma baby donja oyo la donja oyo ba baby musuma oboye ba ye parce que poto pota na te ponga na linga kokana na mutu te linga kokana na mutu te boli msangeza ndenga lolendo te mais na linga te ona oye kokana na linga ozana bandenge na nga preuve ndeke na leka émission na liputa wana ndenge na ngam na bandango ngam na bandiango na ba jeune fille ngam na bandango mais to comme ebele. Neti nga na nga mojalisi fâché kalombo comment ezaki fâché kalombo no nga na banda ya aché bato nyonso bakoma obenga ka ya aché tikala ya aché buibui comment ezaki buibui banda obenga buibui reine nga ya bui ngam na banda ya bui etikala ya bui mais bato ebele bakoma owela ngona tikeli bango Tini Mosantu babenga Martini Mosantu nga na benga ke Tini ngam na bandit moyo kaka ebele ba koma ka ya bango c'est toi ba mojalisi quand même
Parce ndenge lolendo te bafani na ngai na ndenge lolendo te. Mais jusqu'à là parce que explication te ya mabe ya kombo yango. Ya mabe ya kombo wana kombo moko ekoti luki baboma on a bino théâtre to. Bien sûr. À part théâtre, on a pas théâtre on a eu ça me soutien. Même ça me soutien. Mais na yebi misala ebele. Mais on a na ndeti musala mutakenda na bureau ya copie na ngao. Ngazo wangu shida te ndeti musuba yana bango kosala copie na théâtre. Talisa ilongi ba talisa. Talisa ba eluka copie na théâtre ba sala ba chose na théâtre. Nga ya musala bureau. Preuve n'est que on a le babo mona nga na Nollywood mona nga na novelas. Wana évangile selonga. Na ba penser nanga. On a excellé pendant musala na oma. Oui, ça bon. Parce que c'est facile. Pour anité, si tu as volonté na makasi, c'est facile, tout est facile. Et tout est possible à celui qui croit. Je crois en Dieu. Et c'est facile à garer. Montuni no memo pendant le borobo ya memi on a ta vision pour bando sa banzo. Daiton simpi. Daiton simpi mtamema ngai wana kuna na wanga na te. Yada, yimto memanga, simbanga penza boy. Bwana za ko travailler par maman Judith Massia, maman motema ya papa David. Za ko travailler na bango mais na za ki osala ba ben en stage quoi. Azaki concadrer nga na za kwa yo. Et vu que nazaki oluka na combiner tout le deux à la fois. Na théâtre na journalisme. Oui. Et papa abotanga ibisenga lobi bakangaka ndeke na meme nzela moko te. Ayibisinga sosa na posa kokanga ndeke fo kotika meme okangi ndeke. Ntango okozwa obombi apres bandi olanda meme okanga ye. Natuni na bilakisi nini na bibasangisa deux musala na mbala mote. Po eko causer ba problème. Faut yekola nanu moko soki esili après okoyekola mususu. C'était ça. C'était ça. Et le lot est na Top Vision. Film ça là que batu baye bayo et là ba maman belé et ça ra film. Zema modéo na joie moi na Darling. Papa na Elko. Maman na moi na musana biso libele. Maman moi joue film à libele boé. Libele abandaka kobimana papa nanga. Darling akomi kobimana modéo moi musala na biso. Libele na modéo bazaki ba musala. Ngai nazaki moseka quoi. Mutalakisa banzela modéo. Et maman pe akomi na zema modéo, nga pe zema modéo. Si so yango so na bosante mais yango zema modéo. Mais film moko o ça rappelle carton Baby Molasso. Baby Molasso na joana ya lava. Nazana besoin na jouer na lisusu. Mais bazong ça biso sauter. Ka film moko na joana ya lava. Et na joango bien po ya lava akota na jenanga, nga pe na kota na jenaye. Et ça l'a bien na joa Baby Molasso. Et film wana eza film à bénédiction, film wana mama talangwa les langues fort. Na ba voyage. Bien. Malgré Molasso, mais Molasso naza Molasso te quand même. Naza la donja. Moi na suka nzambe. Et film wana porte langa ebele ya malamu. Et merci na nzambe o apesa ki opportunité wana et ça la mati. Merci na mama Olive Lembe ndenge à faire des places à Kingaï, bah séjour qui toque en Europe, n'alia bien, n'amila bien, n'alata bien, donc nous sommes bien. Na wana vraiment na pas reconnaissante. Attends na kufi na sama belé, so na boye sege, na modi vi na mobimba ti na sama belé. Ti na am na ngai za na kimiate. Balangage ya batu o batala rabino, chacun ou soit chacune de personnes bazara na banenge na bomba zula makambo. Il y a d'autres personnes qui regrettent pourquoi bébé azonga qui fakia lukanera moya tikala kuna soit akima azonga kin po anini o comme la kao yo mo be batla bien ko batuno oui na c'est pas ba tebele bam suna na ba tanga ba ta zobo kimara na ote ta zobo azongela kishasa ko sani o kemba petit na kemba na ngetali binote oui hein. Na prometa maman qui nous sali ma bête. Po mama azwanga na ndako.
Maman Olive Lembe Kabila. 1000, 1 million, 10 millions, 500 millions de respect, 100 millions de respect. Maman Ebinda kuna biso place na bimela. Maman Ebinda kuna biso. Maman na biologique na papa biologique. Ayebiango place na bimela. Aya aizwinga kuna amiminga. Azwaki nga na zero akomisinga awe. Pona oye tikali. Eza bongo. Qu'on boye point. Ata kusona boye. Na bato ba otanga na TV wa ibisanga bebe wa liboma. Liboma ba bengo ka pokima yake. Liboma ba benga wa ibisanga zoba. Tena ko kima temoni nde mama memanga na pete. Akomisanga place akomisanga. Nde pe na zonga ki awa. Izoki likambo contrat. Hein? Za bongo. Je esenga ki bongo. Na zongi na kimia. Soki mama za bezo zongi sangana ke vana na poto. Foka batu ba yebisa ke mama sala boy. To batu ba imposer nga kima sala boy te. Mama za ba 1000 options a kozonga na pete nyonso vanda. Et puis ya ko kima na onzo bénédiction te ya mama. Oyebi. Tango na kimi. Na pesi mama pasi. Tango mama leli. Na onzo maudite. Nga no. Et siko soki ndeti na zongi na pesi mama esengo na esi mama na komi prête à kokende na nozana esengo makasi nga nozana bénéficiaire pour partout dans les kandeleza ofungama et sosi ko na kima kindeleza okangama eza bongo. Voilà, eza bongo. Merci beaucoup couple d'Akeka Nza motema ya jina wa jina passeport rouge mwana yolo mwana Dallas d'Akeka Nza l'enjilo propre. Angile quartier 13, merci beaucoup pour la bonne année au papa bimwana faut et ça la bien quoi. Ba tout peu pour linga biso ba festivité yango numéro na biso za affiché wana bo benga biso ba contribution na bino pe ça va bien moralement, financièrement, physiquement, spirituellement aussi parce que les amusalo tout ça on rap on a bino. La donja c'était facile pas mino banzima yo to ba accepter au théâtre. C'est facilité. Baboyaka na motema mobimba po mama azalaki olingaka nasala cours biblique azalaki olingaka nasala yango tellement nga naboya nanga nga nanga pasteur te nga nakenda na bacours biblique te naboyaka osala nini cours biblique cours biblique ok naboya nanga donc dans la théologie oui naboya nanga et baya kosilika po bayebi ke nazalaki kokola vraiment na makambo ya Nzambe makasi kokola nango makasi siko bango ezalaki kosala bango esengo na continue yango ti na kimokolo mpo natika na ngango te mais nde nazalaki kosalela yango ya bomwana na ya lelo ya bomwana eleki ya lelo donc ezalaki bongo mais nazalaka na makolo ya Nzambe mposa Nzambe biso mobulu nga tellement naboyaki namonaki théâtre bayetu na nga na classe na théâtre poni nini naponi théâtre de bayaka obenga nanga ozama ta classe pour la théâtre kope na nga yango nga benga ngo mosala po ti tovanda yango yango ntango naboyaki mama ebisenga alobi aloko olingi yango te kende loko olingi classe te kende théâtre etangisa biso te pa ndeko nanga kotia lokolo te ndeko papa no mpe kotia lokolo te bandeko bazalaki na bango ebelebele mais bapesa yanga déjà ordre nakoma te mpona na famille bato ebele na poto baloba yango bebi oyo basalaki boye bebi bazalaka na famille te na famille nalingaka kota bango na makambo te mpo bapekisaka yango chaque jour et surtout ntango bamakambo ekomi baboyi yango na niveau moko ezala te nayesi bango na bi c'est mon job nde bino bobima na ntongo bokeluka ndenge mpe na bima na ntongo na kati pongi na ngai na bandi kobongama nakende kosala mosala na ngai nazwa yango mosala donc nga nazwa yango loisir te quand même malgré tobénéficie na biso te tosepelisaka bafane mais nazwa yango mosala quand même mpo lelo soki nazwi ya misu manager ya bien vraiment managenga nakotela yango su baklasse mpo susi ezalaki kotangela yango kotela yango baklasse vraiment nalandela yango na banorme nakoepate epuis nakosala fierité mboka nanga
mpo nayeba oyo naza mpo eza na bamisusu ebimaka te mpo misusu oyo baoluka oyo misusu esenge ebima na théâtre classique biso moko ebima te mpo toza na badelire na biso bafana na biso bamesana na biso nde tokendaka moni c'est un peu ça mais na rôle nyonso bapesaka nga na epata ya na rôle moko te bapesaka nga na futa ti lelo oyo ayebi ke rôle moko nazwa na futa kokomela nga titre na commentaire nga mona tala boye nayeba so na futa seke nabelaki be santé eza bien te na forcé kotourne wawa abebe okomi te santé ezayenga bien te et puis bafane bayebaka ke so nazwe bien te seke mwa santé eninganaki mais nasala effort ya kosepelisa bango mpo elongola bango mwa bastress kua noni mwa mikili mwa makambo ebele eloko oyo kosala ke papa na mama babi kotya lokolo na bafamille na bango te to na entourage moko te nde esalaka ke obima libanda oki kofanda leka donc ezaka erreur ya vie na ngai ya makasi na regretaka fai navanda ata na église moko boye nazala mpe so navandi na raisonne moma miso ekitaka nga namona erreur ya vie na ngai namona vraiment erreur ya monene ya vie na ngai nasala eza yango osibisaka okoma mpe victime ya bamakambo ebele oui nakoma victime ya makambo ebele mpo peut-être navandai pa bato soit disons te mais navandai pa bato quand même navandai pa bato bazwaki ntan ya kobokola nga kolesanga mwa fufu na bango mais ezalaki naolia fufu nasala mpe mosala te mpo nalia fufu nasala elo te nalia fufu nasala mosala c'est ça eza bongo lokwa nazalaki kosala mosala nafo nalia fufu mais natikala kokota 18h te mpe nabimaka te naokende ti wapi eza na bamakambo so elekaleka moi tv eza tv eza mpona koluka kimia mais eleki su na bandenge moko boye mpona kosala bandenge moko boye esala mpe bien te bafane bameka mpe su kokondane nga et pourquoi oza na boye mibale oyo eleka na se bafane bayebi te bafane bayebi te bayebi kaka oyo eza likolo mpo motu mwa aloba ya likolo wana mais profond ya makambo nyonso wana elekaka na sese bayebi te mais naza so na tempe te ya koleka na bando fula motu moko boye mpo nga succès na nga eswaka bango esala bango mpasi mpo naleki bango na succès oyebi naleki bango na succès naleki bango mpe na kojoue naleki bango mpe bango baleki nga na mbongo baleki nga na bafane baleki nga na bien baleki nga na kolata me nga aleki bango na succès na kojoue wana mpenza naleki bango mpo nga nafali na bango sa ngai bango eloko te yo afali wana faline ya basi ya théâtre tout te ya bata rankine wana oyo balukelanga baproblème ya nyonso te so na bino afali na bango na tie nyonso bo bayasile pechanga bayasila baya jolie coquette aza bayaya te mamatop wanga nakoza nakoleka matop na succès matop alekinga makasi baya dada international badada ekwake balekinga mais na bagénération na nga na bata polémique oyo balukaka polémique na nga naleki bango naleki bango na kojoue naleki bango na bafane et puis naleki bango na kibonzambe meilleur ve na bato nyonso bolinganga te nga mpe nalingaka bino te po olinganga te nalingako te po alinganga nalingake donc abetela biso lisolo moko nga naza mpenza mopanzi sango nalukaka mpenza mwa koyeba kodocumente sur yo osalaki mwa voyage moko fa kokende Gabon ma esukaki na nzela ezalaki nini kasi ntango babetinga babiloko wana nasukaki na oyo moya kokende ezalaki su te nayaki kozonga naezonga esalaki mwa mpasi esalaki mpasi ezalaki na voyage ya ndenge nini voyage ya bien ya production kaka motu moko aza na masolo ya théâtre classique ezalaki festival mo ezalaki kuna na Gabon awa déjà bato bayebana bango te nga malgré nayaka banzonzing malgré nayaka bathéâtre na biso ya kine mais nazala mpe na place mwa boye nakende koyiba mayele ya na sanganaka na mwa bana ina place tokenda koyibayiba bango mwa mayele mais nga deya ina mpenza eza nango loba yango ve mopao aloba nga so naleka na ina nde makambo mais donc ina eza nango
parce que nde titre kaka même sous titre na moi ba mikanda ndezo boma quand même et na moi koyeba lisusu po mutayeba zate papa paix à son âme papa sans souci kutandolo bana akomate zo niveau siko papa sans souci olo bana akomate ce qu'on a comme koni donc ça bon mais moi qui ina na kati za nango déjà dans les sons na bando que yiba pe maele na bango na ma campagne nous avons répété kuna ma campagne va être classique il y a propre hein? On peut tout ça là il y a propre mais il y a propre les sous pour cinéma penza ya cinéma oh prise moko bande ozo bana 7h 15h prise na ka yango boza nango bo ça la ki ngo passer yango na komi olo koma Gabon pour kokende Gabon il faut que nenzela braza et si mbete tango babetinga bapandi wana betela ko partir kuna malade pandi bandenga partir ya braza pandi bandenga partir ya braza retour nanga et après izwana pandi moko tana zongi OK donc ndeti babeti openda ndeti libende babeti sko pa hein tasko bazwa ta micro ndezana babeti yango sko a sko ki ya kilo nango sko nde babeti a na kita nazana na arrêt de nazana arrêt de batonda wana tala warama we a kiti na moto azaki oleka akiti na moto façon naza oganga na okapasi asimbi ngai ti avansi ngai na se asinga na vana se na lela problème nini wana motu kezo eske kozwa biso poto kende ba meminga na chambre na place nazaki na vandaki place nazalaki ale na vandi na chambre ileki mo baton na bondeli na mema kamba po nazanga yango te mema kamba na nazwi na pakoli na bondeli na pakoli na bisinzami au problème nini OK moi soulagement mais au problème nini basinga et pesinga sko fièvre la température 40 bo basinga bino bataille na santé après ton somme tout que comme 16h wala 18h to longwe to tambola butu ti to mutuka pe yezu biso toyema tokei oyo tokomi na oyo tozali mpe loger place wana oyeba nanga su te bakomba baflate yango tokomi na oyo tant tokomi na oyo deuxième bord ya koto sko ezali awa yesuku ya koto mpa nyonso mbele ekangami nzela moko na ganga bato bakoma obanga te yo problème nini yango si fièvre leka tellement makasi bameminga na hôpital wana bapesinga batonga fièvre na biso wana bifo nazonga kini biso tokende déjà voiture ezoya nazozonga kini oyo eza kindoki te naezwa bijou mona azali na mpo na minute wana nyonso da topesaki nazo na eloko te nazozelaka bango biye bayozwa biso toke mpo nyonso ezali na mabongo na bango nga fo nazonga naezwa bijou mona azalaki nango napesi motu moko boye wana ka na braza ateki yango ntango ateki nazwi moyen ya kozonga ntango nazongi nakomi ndeti na beach ntango nakomi na beach na biso naoki bien beach na biso ka naoki bien nga mona natamboli mpe bien ko naeti awa nakoti nabondeli nakuta Adele leki nanga Adele elemu nakuti ye awa ayebisinga ozongi nayebise wi ozongeli nini nga nalala babongiseli nga nalali malili ezwanga te mulunge te mwana ganga te eloko ekweya te tala mbela maladi mosu pandi te nalela na niveau wana nakoma nalela nayebenga ma Christine ma Christine nayebisinga oza wapi nayebise na ndako ayebisinga sala noki oyo na ndako faible nazalaki faible nayeke na hôpital mo na boboli koka na point na 1 hôpital mo eza wana na centre wana naluki docteur apesinga batonga bakalma mais non komeba fièvre nakoka te fièvre eleki
lobi nango esengi fo bazongisa mai bambongo ebima ya briske Franklin Bisilu oyebi ya Franklin Bisilu kuta azala na kine baperiode yango ayaka mpe otalanga ayekutanga fièvre na lali yo fièvre bolali bo ndeni ngai bisi na bino azobela ozobela oza na ndako na biso avozwa tonga fo mbongo nde ayeke omemanga na hôpital bapesinga première soin na bandi batraitement sombi bakisi na bandi batraitement ti tellement ayeki nde mwa voyage ya mama 3 jours kaka ayeki ozonga malade ebandi kosampure na départ na ye malade ebandi kosampure makolo ebandi kovimba makolo evimba nga nakasa bamai baozongisa nga wana nde evimbisa makolo babetinga bor tous les deux makolo makolo ebonga nango ngam nabonga nanga makolo omoni batrace omoni bavene nyonso boye nyonso ekomanga noir omoni noir kutu ekomi deya pembe siko nyonso ntina sa lokolo ti koto bavene mpenza omona bavene noir ekomi oyindisa omoni baso nde ebanda bongo ebandi moto wana so na bandi omela mai yo okoka na osisa ata 20 litres na journée mai ya malili noir oyo na koto nyonso omoni na banzolo koko bakatanga omoni donc pasi nayebisa otia lokolo tala omoni moko bakovimba etikala pasi noir ntina sa makolo omona makolo yango osepela nango te na mpese nyonso nzela moko mpese sikoyo eyebima ntina sa makolo ntina sa makolo nyonso boye omona nyonso bambuma ntina sa makolo ozomona batashe boye donc grand frère na nga oyo nalanda ya Charlin Audio ya na nga nzambe abakiselo mikolo ebele yaya nana ya mote na kotikala ozwa ya bongo lokola ye na camarade na nga Jocelyne Nitu avandene na nga awa pendant 1 mois mpo nazalaki kosouffre yo omonaki ti omone makolo nde yo oganga mais yo kuta oba na nga to bando oyambanga banda kala nazali nango boya mais soki nalingi na nga te bato bayeba mais vu que makambo moko nde etambolaka biso bata TV ebima nango kaka epasi wana namonaki yango bato bamona yango te nayebisa bino bozwanga bebi ya théâtre te bozwa bebi eza ndeti baleki na bino eza lokola bana boboti ke azosouffrir mwana oyo moko boti 9 mois akoli akomi na age na nga nde natelemi mama mobimba boye mba surtout les deux makolo mpese oyo evimbisaka nzoto lokola bafileur ya bongo so evimbisi nzoto lokola bafileur etie mutu etie nteti bapi ntina mutu ntina kingo ebimanga partout sauf ti bo eskizinga eza TV mais ntina nsima boye nyonso ebimanga la partie intime nzambe témoin natie moto ya mokili témoin te mais nzambe na grand frère na nga oyo azalaki kotombola nga amema boye azongisa boye témoin oncle na ngai oyo basambelaka na la borne na catholique bafashaki balobi oyo mosala nde nini oyelaka biso eloko te tomonako mpe na eloko ya malonga te sikoyo nani alinga alongolela biso soki balongoli yo fan na bango oyo bakoremplacele biso mwana na biso akouta wapi banoko basiki babi il faut bazongisa nga apekisi bango asu bango te tozongisa te conscience na ye na nzambe natiki bacharge panzambe natiki puissance 35 ebundelanga so nayebi makambo so nga nabotola mibali na bango soki nga nasala bango mabe nzambe oyo nga nasambelaka atika nga nakufa na pasi yo mais so nasala yango te ka nde na ye bakogo boye mpo na traitement na obima na otambola epuis bamona nga na scène epuis nakosala so bafilme nakocartonne epuis naoleka bango na succès banda lelo ti lobi epreuve andeke naleki bino na succès naleki bino na makambo naleki bango mpe na kibien fier d'être la fille de ma mère parce qu'Alexandre Ndela bien Alexandre Nzambe
alakisanga nzambe nde plafond to na place mosusu obatamela te apart ye namona pasi ezali na bato mosusu ba Jonathan Mukendi abenga une fois ndenge ozokana te ndenge nazali abenga te mais tosola vite fait na messenger ozokana te kama nazali naobela nini nebise boyeboye natindele bafoto wala ba yango ezalaka nini yango nga na oyeba sikoyo natuna nano bafille toza ebele na théâtre bomona bato mosusu te ya kosala na bango baéchange de parole bomona bato mosusu te oyo bokoluka bosala bamakambo osala aka ngai nasala bino nini nafinga bino te me bobimisanga mpoli bafani bolimisa wana na adopta titi da sika na banda kofinga bango mpianga nzela pardon bolimisa pardon na banda kofinga bango poso nafingi bango na okoma respect loko nafinga bango te namona bango bayaya po biso na église na biso bayebisa biso mama nyonso mwana nyonso ya mwasi oyo abotami lelo aza mama papa nyonso oyo abotami leti yo nabengako papa te na misala bongo nabenga nyonso mama nayeba yo upa so obenga na telefone oki voa mwasi naloba alo mama ba oyo babengaka nga bayebi so nayoki mwa mobali alo papa biso eza bongo c'est automatique donc eza bongo na église na biso baorienta biso bongo donc nakoka sikoyo okochange yango te omoni moto mosusu mwa pouvoir aki mama aza nango lisusu te na babétise mosusu oyo elekaki mais vu que okola bien baedika o bien ntango abengi monoko emesana aki mama oyoki voa mama oyo alo mama mais alo mama ezalaki te mpo toluka baéchange de parole oyo toluka koleka na tv mpo tofingana oyo toluka kobimisa oyo nde malamu oyo nde mabe mpo oyo nde malamu oyo nde mabe soki tolobi topesa badetail ya bamakambo nyonso nde eza tocomprendre mabe eza pe malamu eza pe mais nalingaka te mpo nini toza basi so nga nasali oyo mabe mosusu mobali oyo akobala nga awuta na famille na bino yango ere moko nazala na barespect envers bayaya na nga envers bato balukaka nga rankine omoni mpo nayebi non nabali te nayebi esika na oke obalela te soki moto na obala awuta na famille na bango ntango nga deja nabebisi na bango nabebisi na ye estce libala wana ezala na nini na valeur mpo yaya wana koobima bi ekosimba te mwana oyo amankanga respect omoni nasali nini na perdre parce que na place na perdre te yango na garde ya bavaleur na nga na garde ya bavaleur na bango nayebi mabe na bango ebele ya mabe ya mabe ya mabe mais nalekaka te na tv mpo naloba ngo mais nga natikaka baloba mabe babimisanga mabe pourquoi mpo nga nayebi nzambe epuis nayebi pouvoir ya pardon so moto alobi pardon biso na église na biso so moto asingi o pardon ata kuta bomelaki yo soki nani il faut oyeba kolimbisa soki olimbisi te pardon wana oyo asengaki yo loko boyi kolimbisa fardo etika na motu na yo ye aza su na problème na yo te mpo asengaki yo pardon preuve ane ke na beta lisolo moko naloba ya mwa classe na biso moko José nakangela ye kanda mpo na dessin misapi ya ye moko misapi na ye moko adesinele kaka nini poncré lokola boyaka kanda nakangeli ye lelo lobi akufi ta charge natikala nango epuis na ntongo aye tosolola na bude takaki mwasi nasaleliki mwasi 15h boye nauti classe nazonga boye José akufi natikala na pasi o famille na ye moko tatikala nango ya bongo moko talela ye koleka nga parce que eloko wana interpellaka nga soki nde sengi nasala motu likambo uswat nayebi basekret ya bato ya bakamarade ya bamakambo ebelebele nayebi mais nazwaka temps te oleka so mpe ndeni kosala koexpose baproblème na bango mais nga bato bazwaka chance ya koexpose msu oyo nasala te baexpose yango mpo nini kohumilie nga badimine nga loba baza badimine nga kua mais nga motema oyo nazalaka nango yango analembe triple boss abengaka nga zoba nayebisi aye nabi ezaki zoba te eza koyeba nzambe mpo mokolo baoyeba nzambe baoyeba kizoba na nga wana mpo balobaka komba nzambe me bayebi nzambe te
oyebi me batanga komba nzambe baluka baexploite komba nzambe lokola bayebi nzambe me bayebi nzambe te nga siko nayebi nzambe na mozindo te me nayebi nzambe epi nayamba ye na motema motema ngo yango siko ndeko mocrele nga baproblème yango nosenga bafani nanga bo eskize nga na adopta titi da sika 2020 nakende na bango likolo. Mais est-ce que yo mozolinga susu ke na 2020 bamakambo ngo ebandelama lisusu tonde nalingi bongo te mpo opekiseyanga te epuis bamama babenga na batelefone baloba bamama bateyanga bato ebele bateyanga omoni nayaki oyeba oyo naza ntango nakomi na baproblème wana buzoba na akombo abebi wana asali te la donja emoni makambo esali boyeboye kosala te kosala boye te nayaki okomprendre bamama bamosusu nayebi kutu bango te bamama na nga baplace bozali partout dans le monde oyo bopesanga baconseil bolinga ngai na mama abota ngai ayebisi nga alobi conseil mama mo apesanga na telefone boye ayebisi nga alobi nayebi mama oyo te mais so naza te mama abotanga alobi so naza te lukaka émission oyo yokaka yango chaque fois mama abotanga natuni mama alobi nanga bongo poani namoni kama miso etamboli na boyo kota na badeta ebele etamboli na ese mama na yoki ayebisi nga alobi fo oyokaka defo na yo ezalaka nini so osiliki oyoka su te wana vraiment defo na nga bafani bomeka mpe koeskize nga na badefo mpo naseka tellement trop mpo nasilika eza problème nga nakobeta ata 2 ans nasilika te nasilika te aso nasiliki sekela na piaka so nasiliki nakoma kandakanda so na mbongo te mais mpo nasilika mpenza problème oyo nakangi yango na motema boye eza te eloko wana esalanga bien nde mama aorientanga nayokaka message ya mama wana mama kombo nde nayebaka te me nakotuna prince na bokeseni tv nakotuna kombo ya prince bamama bopesanga baconseil boza tellement ebele mais bakombo ekimakima bobengaka su te nalingaka bino epuis baconseil na bino mona nazaso na vandi na bandi osala baresume nango epesaka nga mayele ndeni na obongisa parcours na nga 2020 pour 2020 propre na bandango propre makasi sans rancune sans problème sans nini na kombo asikala donja quoi kombo asikala donja toki na biso malembe na koshite yango na toko ndima to adopté yango mpona 2020 oui 2020 bamesana nga na la donja et puis bomesana nga na comportement sika bamikolo oyo bafana nga balingi te nalata bilo ya mikusi boeskize nga na bamosusu mpe balingi te po makolo ebebi mpo babebisi yango bayebi kolinga kolata bilo ya mikusi to yango baboke bampese bambaso po bayebi kenalinga kolata bilo ya mikusi bampese wana etikaka batashe mpo moto so aza makolo batashe olinga te nakoleka nango bongo naleka nango bongo bamesana nango mpo ezalaka nango te ye nango siko nakosala ndeti nini baomesana na bango bakisi baproduit mosusu mpe longo baantibiotique ya makasi fo ozwa baantibiotique epuis bacrème aopakola mpona elongo baantibiotique eyindisaka bamosusu mpe basavant mosusu oyo akosalela mpona kolongola batashe wana etelisaka bafani bazala bongo mwa mo bakofinga komo tia tioko bomesana nango eza tioko te meza bakisi wana na bando osala a des fois ebando osalanga mwa teint clair bomesana nanga bongo mpo so esili nango boyebi couleur nanga nazala nango bon so arrivé que batie susu lelo même scène na bandeko wana oyo basala oyo bamabe wana bojoue na bango na filme moko ensemble bible ekuti olobi so omoni ndoki belela otienga scène nakojoue te po ntango nakojoue na nga me naobimisa oyo eza kati na nga te na bando joue na ye na bahaine omoni nakojoue me nakojoue comme lokwa nga te nakojoue lokwa personnage mosusu nakobimisaki nga te nakobimisaki nga te mais ntango nake église na biso bayebisi nga so namoni bango napia bango mbote mais namona ye moko napesani nanga ye mbote te ntango namoni noke kanda kanda mais hakuna choix mungu ni chef
barezi banza bisilo. C'est vrai que avant aucun de Brazawana, parce que au cas moment makambo na oye bango parce que ngana l'oreille pe na non c'est on a coulisse avant la yamba donja na bisaki bete absolument le solo olotaka ndoto mo boye. Oui. Oui, na lota ndoto mo boye. Ah, o za TV na lingi ko bisa makamna nga nyoso te on ba yeba makamna nga ba kenda ko sa o ba sala eko simba te. Na lota ndoto deux jeunes filles na rond-point. Na rond-point na la télé, ba o ba yebi Braza ba yebi la télé. Na rond-point na lota deux jeunes filles. Ba mena singa. Ba lobi na nga yo ozaka tetu o mi monaka. Na isi bango na bi o. Na mi monaka. Batala ni sko bango ba lobi ami monaka makasi. Yo wana ba bisinga voyage na o kende te. Moni France wana olingo kende ko kenda ngote. Nisi o ngai na okete na beti na bango gazon. Na bomoni nga ka jour batiaki ya voyage. Na air, na date, na jour ka yango na kokende. Banjo ke batali nga so batali. Mona nga la tetu Nesi on a bino banani po bolo banga na kokende te. Bino boza na droit nini likolo na nga po bokende ni lien ni famille ni nga bo pekisanga nzela ya nga voyage na ndeni na telemela bango makasi et puis on a surtout que Natal Air ezaki ba 3 heures na sali pissom 3 na bondeli après na lali tango après na ikoza ba frappe wana Sûrement on voit que le roi moi vision to révélation tant on a mona bango après na tango nango de na ikoza ba kuwa na pandi. Dès que ça est na zonga. Oui. Après on a comprendre son aïba qui est ka era na non et bien oui Sandra yo biloba loba oui si ma comme nga nyoso oui nga lota pamba te nga so ba pesi nga message eza bomo tant na moneka bongo na baya makasi na baya ki penza mais nazaki découragé te na yebeke naza fille de promesse et mwana suka nzambe mwana monzambe alingaka mingi preuve en est que toujours combattu jamais j'abati ndeka balobaka lorsque l'élévation elle est grande komba pe koma pe makasi raison pour laquelle peut-être l'élévation nous a tellement monene yango na bakombe elaka bayebi ti bayebi ke naleki bango na mpifo yango wana basala bongo mais omoni neti nga bebi okolongola ngai tokokupe donc nzambe alakisaka mpena na mwa bavision wana eza nde nzambe apesanga moto ya bien yango wana mo bayokaka kanda mpo ngai nyonso basala wana va basala deja nga namona yango yango mona namoni yango deja ezali mosu elo mosu eza yango ya nga te me balakisi ngai me na bandi obondelaka abondelaka mpona koépargne motu wana na problème wana une fois balakisa ngai vision motu mwa azobela autaki kobota na hôpital balakisi ngai so balakisi ngai bongo ezala na lamuki na bandi omedite kosambela mpona motu wana ezala bien ngai na mwa pongi fatigue na néglige bo na ntongo kaka ba 6 heures petite heure na ngai obenga ngai intel akufi mwana tikali et pourtant namonaka yango mpenza ndenge esalema na owelela mwana me ngai nakendaki koprotege siko mwana nazwi mwana natiki mama na hôpital esalema naoka mabe a partir ya eloko wana mama akoma kogangela nga makasi alobi etali yo oyokaka te yango tozalaki olinga okota théologie po nayebisi mama na biso kuna osandeni abe osandeni kende ka oyebisa bango bayokanga ndoki bayobetanga pamba mama alobi te kende koyebisa bango mpo baprotege mwana misusu baoluka su barécupere mwana nde nakende na famille wana nayebisi bango ta namonaki boye po avane ke nauti susu nautaki kokufela neveu na nga Kevin Boissa otaki kokunda ye ya pas longtemps ça même un mois non te
namoni Kevin na ye ayebisinga lobi nayebisa bajeune ya monde entier ayebisinga nayebisa bajeune jeune fille jeune garçon jeune nyonso ayebisinga nayebisa bajeune message oyo ayaki nango nayebisa bajeune nyonso bazotambola bien te ye azoya kozwa bango akomi nzambe te alobi batindi ye aya kozwa bango nga siko na baluki natali ye nayebisa nabi oh Kevin osani ayebisinga na yo mpe ayebisinga na yo mpe soki ozotambola mabe nakoya kozwa yo ebangisanga nayebisa meme nga mpe bangisanga ebangisanga nayebiso ndeni akozwa message ya bongo parce que moto so déjà akufi ndeni akoloba te bajeune tootambola mabe alobi ya solo bajeune tootambola mabe alobi ya solo bajeune tozotambola mabe et 2 jours wana nabima te libanda ya journée na mobimba ta libanda nabima libanda ba 18h nazala na ndako kaka nosala bapriere Kevin osalinga boye ndeni osali biso bajeune tosali nini bajeune après ayebisanga so nake koyebisa na mouvement na bango ya église azali na église nake koyebisa bajeune kuna mpe na église nayebisa bango oyo azotambola mabe akoya kozwa ye lelo nayebisaki ona okende église avant oyo osalenga émission donc nakende eka juste mpo na message wana mpona komi semaine oka ntango nakomi naluki président na bango nasoli na ye naluki mpe président na biso nasoli na ye nabitala message na vi boyeboye yayebisinga nabi ifo ozala mpe ka makasi na bapriere mais eza message alobeli ye bajeune so nabombi mokolo mosusu omoi yo batindaki olobaki te nalobi mpo tv bajeune ya monde entier ozalaki mbangisi te ou pas alobaki bajeune alobi kaka yaki mbangisi te alobi bajeune nyonso bazotambola mabe yo na nga toyebi ndeni totambolaka oyo tozotambola mabe en tout cas tobongisa 2020 tokota yango propre mpo nzambe asepela na biso eza na bato ebele oshokaka bango de fois bayoka rondo olobaka papa Simo Kimbangu non tekobetango tekotuna yango mpe te te naboyi naboyi mpenza wana religion na nga na ndimela oyo na ndimela omoni oyo mpo ndimela ebongo donc eya na motu moko te akoconvaincre nga na ndima oyo alingi natika oyo nga naza po eza na bamusulman bachrétien banani na bareligion na bango oza na pouvoir moko te akoyebisa elongwa na kiislam yaka na christianisme akolinga te preuve andeke nga oyebisanga longwaki mbangisa yaka nakoboya mpo nayebi fondation place naza donc banda fondation ti mur ti na ceinture ti na élévation nayebi place na telema obiki ka ata mokie mais ozongi lisusu mosala babi mama atomboki mabe mama asiliki makasi mama asiliki mpo alingi lisu te nasala yango esi mama nalobi olingi te nasala yango soki nyonso na bando osenga oyo bando opesa nga natiki na nga mais ayebisinga kaka oyo na oyeba eza kaka nzambe oyo nakomema su mpo na koteya baninga eza kaka nzambe mais nakabwana na motu nyonso sauf personne nde kabwani na motu nyonso sauf personne donc camarade nanga mpe bebi noyeba te na ozala su na camarade te mais ozwana wango balinga la donja boa ebele ti telefone astara monene eza ko combien eza combien S7 bokomisa mama na 10 ans nayebi ke oyo eza exemple TV ayoka mpenaki alekaka na exemple TV azwi 10 aopesa mpe numero na ye numero na nga mpe ezali so botina na canal na nga to na canal na ye nyonso ekokoma parce que c'est vraiment une tiare la donja tokoma na biso presque na suka mais 2020 propre bafanatique na yo basassurer que baomona openza na bafilme obanda kojoue ndenge ojouaka parce que bagarde fou nini otie place nini obatami mpo batako wana eya lisusu te mpo famille mpe basilikaki bango bazongisa yo ndo boyi naboyaki mpo bandoko na biso za batetela biso za batetela bakarine mbutu na france wana batanti nanga bayebi
batantine Adèle na France bayebi hein so basiliki biso tellement toyebi place tosambelaka biso ozongisaka mabe na mabe te mais trop c'est trop so eleki tozongisa cette fois-ci mais nzambe alimbisa bango mpona bayambi ete bayebi eloko basala te bayebi na bango eloko basala eza mabe mais basala eka mpo banuire nga quoi omoni naza mpe mwasi eza na garçon mosusu atala moni jeune fille yango bien jeune fille yango azoloba bien alati bien aza kitoko aza mosusu na envie ya koapproche yo mais vu que baproblème ofi des problèmes akomobanga eza lokwa ndeti bokimisela nga bato koya envers nga baya 27 juillet bayebi la donja mwana moko bien calme je parle pas trop oyebi nga asekaka natumbolaka nde mais nazala na barankine te preuve andeke ntango boye na aveni bomoni bino moko so nazali muta barando bolingai bocomprendre kaka ke problème mais ntango boye bomoni akei aveni nde bayambi bino bocomprendre nde nini nazalaka na bato so nazala mabe balingai bayebisa bino yo koza bilobaloba sonde déjà libanda mais yo mo oyoki baobini mabe okalifira bilobaloba na émission na ngai excuse ndenge mabe te bilobaloba na ava la vie normale na bio bongo te tu parles pas trop je sais eza comme conseil na besoin oyo se sentir kaka aza na haine na ngai ya makasi rage wana pardon tobengana ta na batelefone toluka mpe koarrange yango mpo 2020 ngai nazolinga yango propre nalinga yango salite te 2020 propre yango nazoloba nyonso eza na problème na nga nalobi yango na tv leka na tv tosilisa yango pardon nabondeli bino nakomba nzambe nabondeli bino nyonso naza na problème na ye de loin de près nayeba te lukanga tosolola nayebi ke nabetisa bafane na nga mabaku vu ke bayokaki balobaki basilikaki mais boteninga rigueur te ntango naa na pasi boyebi motu aza na pasi eza na bamaîtrise su te akoyoka likambo aoluka asala nde nini osala mais bafane mosusu esepelisa ya bango te mais ezalaki te mpona oleka tosalela yango bandenge elekaki wana ezalaki mpona oluka kimia preuve andeke mama ebakata ya Nicole nayebisaki ya Nicole na obenga ye te obongisa ye abengaki plutôt ntango babétise wana eleki abengaki mpo tobongisa mais or nayeba ete kese ezalaki piège mais ezalaki d'une manière ya obongisa tobongisa yango oyokaki namikitisaki etanke petite sœur namikitisi mama boyeboye mpona oluka kimia mais namona ye ezalaki après ezalaki mpona kimia te ezalaki mpona osalir kanga ya rechange eza te ya obakisa mpe eza te obela tozwa quand même bato bayeki otala obandeko no mpe ya théâtre parce que po ebisana mpe bato te moto ayaki otala nga ezalaki ya nzau papa maswaku ayaki ndeti nauti kambala nakomi lelo lobi ya ye papa maswaku auti ye point noir ya nzau nde abandaki koya kotala nga bandaki moke ti ekoli ya nzau azalaki mpe osambela mpo na nga mais assistance sociale na papa Yves Lubamba Top Vision mon boss ya John na Londres là pardon comme Kiwi ya John vraiment azalaki ya John bola moleke belé voilà le temps Luka Combo je dis merci na JNT Service c'est l'agence ya sûr et rappelé na kata Paris wana aux âmes autres na bakoli na yo et comme na Kinshasa na Brazzaville na Angola benga JNT Service numéro na bango isa affiché wana et un grand merci na Jules Zamunda motema ya Julia Welo maman na Preston on dirait qu'il y avait la Nat et un grand merci na ba abonné tout exemple les télévisions cette émission je sais que ça va beaucoup vous plaire alors jetez-nous vos commentaires et surtout que likez et partagez cette émission. Bon, il n'y aura pas de publicité au YouTube à côté raté. Si vrai à Barési Bazayoum, tous un vrai exemple de télévision, qu'il n'y aura pas de publicité, t'es talarango et bandel tout ce qu'on soit pub côté au tiki yango et puis au continuer
émission na yo. J'espère que Komboye. Kimi non mais il y a John Cara, il y a John à Londres, bah John Bozé belé mais il y a John Yemora Miyebi hein. Il y a John Yemora Miyebi il y a une aviation. Il y a John ça ni moi aviation boué. Na Londres kuna wana ya moko social, ya moko bandaki nanga na Alpha Tina Omega. Donc il y a et bandelisu kezayo ya umela na yo. Il y a pas de comme vous. Yo pe barezi. Ozaki un peu ko tindilanga ba crédit, ezaki ko salanga bien quand même na place na zaki ozanga am sous crédit pour nous informer famille que basengi boye muika bakise bukoko ndeza. Balobi boye mo ba crédit no wana et zaki vraiment ko kotanga penza. Dora penga ganga lela wezaki journée ekutu ya libala lela Autobala. ah Autobala. bala ndiko na ngati Abala na Kinshasa to libanda. na poto Félicitations Dora Penge. olinga ke mosa batu ya ton Richard Non, félicitations. Na ebiet. oh mosa ton Richard Il y a pas rendre rona. Blanchard plutôt ton Blanchard Félicitations Dora Penge. Dora Penge wana de tous les temps de tous les jours on a été là que mafumbe on a ngeso maman ami on a chongato chocolat fou la maman ya Maggie sœur Maggie na Belgique papa Augustin papa Georges Okito Dimba donc bande ko bazaki quand même ebele Niki azaki obenganga Niki Kumbu mon ami de tous les temps de tous les jours maman conseiller azaki opesanga ba conseil lui baby franga malanzambe mena ngasu kumba baby te la donja faut sambela mingi vu que ba problème ekomeli yo ata biso to bande ba théâtre kala mais ba biloko tutikelo kutana nango te mais nyonso hein Niki la star hein anti-Grèce alobi ba biloko yo emsu ba so zaki pa na ngani ke emsu de na kufaki mais yo nzambe azo garder o kazo laksa mokili ko za ya ye que de solo vraiment na ye na za beti tolo na za ya nzambe nga beti tolo na za ya nzambe merci na ba fanatique nyonso bolinganga na ba conseil na ba prière na bino po eza ba tnsu ba sambela po na nga na yebi bango te garçon mo komilanga na Instagram na Instagram na nga na koma Nathalie Donja eza donc collé hein ba séparate ba ya collé Nathalie Donja kangama garçon na komilanga bisinga na yeba yo te mais Nathalie histoire na yo et Leli Singa na lundi ba film et tout ça na komi intéressé kotala yo Bibo c'est un frère hein Bibo na Belgique na Ricky wana Ricky de moi to soit na chaque jour Ricky na Belgique PKK Bibo singa lobi histoire na yo Leli Sanga makasi et na yeba ote na solisa onom te mais na komi ko sambela pona yo ezwa niveau siko et ça là nga moi fier hein ça là nga kitoko mutu mo na yebi te na mona te mais osambela pona nga nzambe wa polingo nzambe na kokisona nani nzambe nzamba bien Message moi bien pour na ba fanatique na yo. Message ya bien na yebi ke na nyongisa ba fanatique nanga balobaki bameka mpe kokenda ngo ekendaki ezongaki mona mokilo le bango pasteur Atom Salobi na mokilo ko fournir be fort te olakisa mokili koza bien yo zalande bien donc ngai naza bien na reforcer souté olakisa betu ke nazaka mwana malamu nazaka respect po so on a convaincre yo nazaka respect et anditi na deobo na convaincre été po ye déjà ndalobaka impoli na tikala impoli po na ye omoni parce que naza na tante ya koboma nzoto mpona ke koconvaincre de yo ndenge ayebi wana garde bande na ye aza nango bongo yo mpe nde oyebi ke naza o naza ogarde no bande ndeka yo mo oyebisanga bato balobi tro me nga nayebi yo bongo te preuve ane ke bayaya na nga mon ami ye nabengaka mingimingi chéri de moi amalfi ndonga lazala so nde sa oyokamba aloba mabe na nga
ndisa kota na TV ndisa kota na TV ye na camarade na ngai eto mosengo autobungisa yaya na ye makine awa eto mosengo mes condoléances courage loin des yeux près du cœur toza na yo nzenga mabondeli mpe tozobosana te. Ah oui, napesi mbote na nga na Torres Longo balobi mwana moke bebe buchu moko boye ya soin bapesaka mbote yo nde makambo yo nde base base mpo kamwana na totonga makasi na ye. Napesi mbote na Jogo Pepito Bope, napesi mbote na nga na Jean-Marc Makusu ba meilleur vœu, napesi ba meilleur vœu na ya Trésor Loa ba yaya yaya batonga yaya mais yaya nanga napesi ba meilleur vœu na nga na Ursule Pechanga Black, napesi ba meilleur vœu na nga na Jonathan Mukendi famille Mukendi nyonso napesi bino ba meilleur vœu, napesi ba meilleur vœu na ma grande sœur chérie ma yaya que j'aime de tous les temps de tous les jours yaya na ngai makila na ngai Elina Onanganji Malowani Elina yaya na ngai. Question moko asoka donc ya TV ebandaki mais esaka susu te ndenge ezalaki eza poani. Donc ya TV ezosala susu te pourquoi parce que tozala bamatériel te bamateriel eza ya kosenga te mais koloue toluwaka parce que lokwa ngai moto atraine azwaki problème moye nyonso nzoto etikala na nsima ebouge eza te mpo nazalaki na problème mais eza na bato balakaka biso ke nazoyelo materiel omoni mpe bafoto akangikangi aye nango ntango akomi nango ekomi bokosala échange opesi makambo ozwi makambo nini opesi po epozama kapesa opambolama te so oboyi kopesa po pambolama ozwa te. En fait, expliquer un peu bien clairement. En fait, eza boye ntango ayelinga bamatériel akomi oluka tosala échange donc na nzoto na matériel bina yo oui ça parce que nga so na boyi na nga ezonga nango bamboka bawutana nango omona baba aye nango babiso eza nango so oyaki na bato obuyi esu na bato ndeni mais oleki na nga te nete ndeni emsu na yaka na ya na ngai Sandra toketika nga mutu mwa yebe Sandra bi yo napesi yo raison boya no oketala bango na bise po ani oyo aluko yaka yo moko. Mais alors c'est ce qu'on appelle pas ba maman ba tutu ba linga kopé. Na sengi bata mutema malamu. Ba maman ba femme en action na États-Unis ba ya jolie à vous dire ba chimène à vous dire ba famille à vous dilisme ba femme en action bino nde bo soutenir biso ba femme autoza ba combattante to sa musala to débrouiller quoi na ba propre effort na biso moko toza na soutien te to na ba producteur te to na ba partenaire te biso moko bino ba ndeko na biso boza mitema ya kosunga toyebi ke mikolo moi finance eza mobulu vie et makambo ba fête makambo ebele mais to imposer te to obligé pété to sengi volonté ba volontaire boza besoin ko aider biso soki boko aider biso bo aider biso ka te pona oluka intérêt mo bo ngana zongisila yo aider biso potala lelo yo kozwa ngote mena kozongo na bana to ya bana na yo eza bongo pourtant to sala babola mo eza babola musunga na bando kende emsunde do kenda bakamba na ndila mutu ke kufi emsu na mboka mo na koma botamboli de koma ti emsungombe matadi makolo emsu bolongo mutu ke kufi na ngombe matadi bolongo banda ngombe matadi ti na mboka mo bo kuna na yanda botambola makolo okuta na bakamusu na nzela nga na yeba na tikana na 12000 francs mama mambo ba meme na nzela na mboka ba meme na nzela fo ba opérer ezanga combien 12000 na za nango donc siko tala via mboka ba ne lote abane loko oteka te ya valeur na misa na rosomba nazika 12000 na to kaboli yango nabi mama ngana oke voyage mukona ngabe liboso yango place na oke na comité mais 12000 oyo to kabola ngana zika natika na oyo bino pe bozwa oyo otika la boluka ta place mususu bosibisi loko po mama zwa so mama na loba na nga maloba na za fier na ngo lelo na loba ngote po za TV wana ezaki yanga
alobi na ngai malobana na ese merci mama esinga nzambe otiko te bitumba nyonso etema liboso no nzambe obunda mama nalinga kokufa azalaki na pasi opération ya kokufa azokenda kokufa mpona 12 000 francs o msu moto atiaka crédit yo tiaka bacrédit ya $50. Ah oui mais sikoyo moto mpe mosu 12 000 ana somelika soki sucre place mwa boye 12 000 wana amsu mai ka bouteille mwa boye 12 000 wana mais moto alinga kufela yango nazala na bato mais bato wana bazala na bambongo koleka nga bafina nga na bimisa e malobana esala nga bien nayeba ke bwa kokata ata basali nyonso. Merci. Donc appel ekoti ba kobengo skondeni pona so mutanga peso matériel. Je te dis aux matériel là. Bayaya bandeko banani baloba oh biso tolinga baby bolinga baby pe na ba Eva na bolinga baby pe na nyonso asalaka donc esala biso bien tant que bolinga ba gag baby asala na Donja TV esala bien et puis na sengi na ba fan bo s'abonner batu ya exemple TV na yibi bino ndambu boya na Donja TV bo s'abonner ya Donja TV pe boya awa tokokisa 2 millions on a dans bon na sepela na lipambole ba ninga malgré yanga ba doit sepela na ngote moi je m'en fous na sepela na o ba ninga yango nzamba sala ke nazala ka béni chaque jour nyos yango joindre minute wana numéro na ngati na pesa nga mona pesa bon nga na pesa na nga bango mais so na pesa bazwa kaka mais téléphone eza ko beba so benga buzuzu ngate otomboka te barize za na ngo pia bino ma dédicace c'est bon. Ma dédicace. Aussi ça ma casse. Maman nanga. Ma Rebecca. Rebecca li passe nanga. Maman nanga 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 maman nanga Alexandre Nzela Nzambe maman nanga yo makasi maman. Original là ba maman. Photocopie azalate ya pirate pe ya boina zoate. Maman nanga maman Akita et Kenya Rebecca maman conseiller numéro 1. Maman nalingako maman nalingako et puis na recevoir yo te na sala esengo no timkolo o zonga pesi nzamba tindela biso yo na sala ka esengo na yo et papa wa botanga papa Malowani Jean-Pierre pour batete la biso Jean-Pierre wa belé papa nanga Malowani audio Jean-Pierre na pesi mbote na pesi mbote na famille Malowani bande konanga. Sans oublier na pisi ba meilleur venanga na Vianel Mukanya balobi garçon moko ya milunga ba mbasi garçon moko bien kitoko na lula ye garçon moko bien wana mona veni nanga oyo boboliko mona kitambo penza na Diane Boyela Diane ngana bwa na bosa na kekaka Diane Boyela mwasi mbinga tala mwasi nzoto mona mungala solo atonda na pesi mote na mama Kina apesanga 3 mois impayé tant nazaki obela mama Kina na linga yo bayar moko soin propre mona mkina lupango na munene boye esala nga bien na ba niveau des États-Unis bayar mo boye alota rambonga ndako te quoi akosundulela ngo 6 mois vano na ngomkolo lingo tindeninga na linga yo mama na pesi mbote na ngai na mama Maman Kadichou, maman ya comment oh nani ya busoni kombo nzombe baleke bizana tang. Voilà le temps Lukara. Je dis un grand merci à toi Jonathan Ngana ba Jonathan comme Nzamba Benga David l'homme selon mon cœur Jonathan Ngana. Jonathan Ngana, merci beaucoup pour tout Jonathan Ngana et merci beaucoup à Yannick Chamba Godson. Un grand merci aussi à mon papouche Jules Moinamputu Yegeto Kamazi depuis Montréal. Grand merci à Glody Galliano, Goss Mayele, Stema Yoboy Kamasta Nanga, la Pession Mbote, place aux Ali, Marco le designer, clavier de Dallas, Graki Airbag. Na la muspena ba te belé pour bonano, bolaksanga ke na rana bino. Ya Gabi Wabelo, na Pession Mbote. Karine Manessa Maneska ya Nzambe moi sanzela mino etonda sourire Shekina Vumbi Kitoko Pétail la très spéciale
je vous salue. Et cette émission, je la dédie spécialement à celui qu'on appelle Mélina Pambou, ma maman chérie, la très spéciale. Et grand merci à ma famille Baza. Je vois Naomi Baza, Osé Baza et Giovanni Baza. Moi, qui n'a vraiment. Bon séjour à Kinshasa. Et puis, bonne fête de Noël et de nouvelle année. La Donja, tout aussi ça. Oui, on a pu Bambo Tenanga na Dishu Manuela na Dakar. On a commandé un robin na Dakar. Bambo Tenayo et belé na lingayo. Kabo se boulembi meilleur vœu à vous. On a pu meilleur vœu d'anga na Celo Scram. On a bayaya. On a pu Ansluzolo. La meilleure vœu. Glody Galiano Papa G. Na zo zelo pour na fêter bien. Na bébé. Te. Solo là. Na fêté bien. Solo là, na mère na la bino et Noëlla la Julia Mboukou camarade de moi. Famille Mboukou na pesi bino bambote belé, na pesi bambote na ya John o azalaki sponsor numéro 1 de début à la fin, il y a pas problème, sans oublier Franklin Bissilou, Ben Dicom. Bissilou Franklin. Cordis Lucao Balobi. Mannequin de tous les mannequins, Mola Tissimoko, il y a propre, Cordis Luka ou Alabi Yonde Makam Mama, ou Melana Yo, Ponala Takitoko Boese Yo, un petit bambo Tenangai, na famille Dongala, fiston Dongala, riche Dongala, en direct de Luanda, Andy Pilipili, Andy Bacouleur. Na motema ya mama Frisette na Luanda bala bibino de base bino de makambo babala na kaka 2020 ozela eko yinda mabe. Merci la Donja. On a la bon point. Rapidement. Na pesi balek nanga nyonso Adèle Elemu, Abel Malowani, Ngondo Jérémy, na pesi Anna Lembe triple boss, mon ami de tous les temps, c'est mes camarades, wana ba ex c'est mes quoi. Na pesi ba mbote na ba jogo, merci na Kylian Mbappé, obeti kitoko ba bimoko soin propre, sans oublier que za Wazir 1, Wazir yo faut ba boire kaka. Wazir li passe à tonton Chris de Bilingue, papa na Kenjaya. Meilleur vœu à vous, je vous aime beaucoup. Et na kebsi deux personnes aux États-Unis na Belgique, beaucoup tana ba jeune ngate quoi. Boz ami kolo. Pour nga na lukela bino na pesi bino ponti na lexio. Tiko ko sela makambo, ko sela makampo ani. Na yo pe moi sa libala ya moi sa mundele. Zala mukolo. Na kebisi yo Lisette na kebisi yo za mukolo keba na ba joluka. Kebisi yo lisusu. Keba. Peksa ya na bino. So bo luka makam na bino na tikela binoti. Siko bo bando ke ko sela nga ba makam na ndeni. Bo fula bino. Bo solo lite. Bino bo solo lite na sepe na ngote. Nga na envia te bino bo envia ki weza ki pananga. Na pesa bino bo tiko kota na botiko kota na kare nanga bolo ba n'importe quoi po ba linga bino ba inanga. Wana ko singa famille e benda ne katana jamais. Ngai libongo ekufa na ngome masuwa etikala ka wana na bampani nango. Moi bonjour ezala nango. Po ezate soto zaki moso mbali to kabwani binemi to mona na ka. To mona ndela ezate to kotika na bonjour. Mais ezate ke to zalara mais to tika na bonjour. Ndeti merci liboma de moi. Merci Kasongo. Meilleur vœu à vous. Merci, c'est bon. Les amis de Stima Iboika. Merci. Ouais, bah, comment on a maître Gigabor. Bah, lui, maître Gigabor. On peut sur un micro ou des annoncés. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Au revoir et portez-vous bien. Meilleur vœu. Abonnez-vous surtout. Bye bye. Exemple TV du Toko. Rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a ça Peric boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV du Toko. Rien à dire.
yaya nde toyokaka baexemple à suivre cette fois-ci exemple TV si on voyait exemplaire en nzoto na yaya saboni. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko. Rien à dire.